Okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Bandeko na ngai bana ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Na ye na likambo moko eza tellement grave, eza koninga na mikolo na monde ya artiste et comédien. Na monde ya artiste et comédien, eza na ndeko na biso moko artiste et comédien akufelaki mwasi. Kombo na eza Dola Star. Akufelaki mwasi na ye Frida. Mama Abigail alandaki ba image ya ndeko na biso oyo a perdre mwasi na ye, alandi ba image na famille ndenge bazolela. Ye pesalaki ye passe. Amitungisa maki nango. Komi tungisa maki nango kandinga za na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem, azui réponse ya likambo yango. Yango aye nango epana ngai na yo. Nzambe na biso tata Simon Kimbangu Kiangani. Azali kaka nzambe ya biso mokote. Mais azali nzambe ya mokili mobimba. Tata Simon Kimbangu Kiangani a révélé mama na biso. A sololi na mama na biso, mama Abigail. O ya kopesa témoignage ya Pasteur Mike Kalambai. Alakisi ye makambo ebele. Ayebisi likambo ya jeune na biso oyo ya artiste et comédien. Jeune na biso artiste et comédien a perdre mwasi na ye. Bokoyoka nanu ba audio oyo atindeli ngai pona na sala émission nango na publier. Famille wana botindela bango ba audio oyo. Bayoka. Po ndenga za wana eza nanu boy. Papa expliquer ke Dola Star ndeko na biso wana artiste et comédien abomaki mwasi na ete. Babundaki. Ndenge ezalaka bazoyoka na te bitumba banzi kobeta mwasi akwei akufi. Donc azalaki na projet ya koboma mwasi na ete, azalaki na projet ya kolekisa mwasi na ete. Siko mabe moko asali ezali nini? Akimi azomona na te. Ndenga za wana tata lobi aza innocent, mais soka zo komibomba makozalaka na pasi. Po maboko na ye eza na makila. Salaki yango na volonté na ete eye. Maboko na ye ezali na makila. Et puis esika za batu bayebite, mais mama Abigail déjà papa yebise esika nani ndeko na biso artiste et comédien azali. Donc ami bimisa, ami bomba balisusu te, abomaki mwasi wana na volonté na ete. Ezalaki erreur esala pa tata nzambe ayebaka ke o ezalaki erreur. Akoyeba pe ndenge ko défendre yo, mais soki omibombi ndezo komitia na passe. Po famille wana oyo bango bakoloba eko kitambala moko na mutu na ye directement po azokima. Aya, quel que soit les cas ou les problèmes tozalaka na nzambe akobundela ye. Et puis bandeko na otia audio na otia yango soki abimite na kotia numéro ya téléphone bobenga mama Abigail akomema famille wana nyonso batu nyonso akomema bino nyonso ti esika za ata soki a changer esika Simon Kimbangu babomba makayete ata soki a changer esika bakozwa ye. Mais ayeba ke kaka tata Simon Kimbangu Kiangani kaka ye muto kobundela ye azolinga nde tant o eza tango ya ko récupérer bana na ye. Ayebi kaza innocent akotika yete akweya na passe. Isi ata ko futa na oyo esalami wana mais nzamba kozala toujours kati na ye. Mais atika ko lata charge wana ya kokima po ako détruire vie na ye mobimba. Donc ngana lobala mbongo na tia sikoyo baloba ya ndeko na biso abandi yango déjà na makambo azwaki ba révélation liboso. Alors to landa penza tête reposer to koma tina mama na likambo. Merci beaucoup. Omoni makambo ya Pasteur Mike Kalambai. Sina bisaka wakita ngala bayaka na ngabi message ya banoki mbangiste njoka mokili mobimbeza ya papa batu nyonso baza ya tata nzambe. Makambo na betaka na lubikete eza na ba mosi bicho banda kokoya ezala ta ba pasteur ata basi ba pasteur ndenge na pesaka message ya nani ya masi ya Pasteur Marcelo ezala ta nini ba artiste comédien ezala ta basi na bango. Omoni na minute oyo makambo ezobeba pona artiste comédien moko mwasi na kufi morsi bit kaka. Donc bazo bate solution ko uta wapi. Mais biso toza na Yerusalem. Solution déjà c'est limaki alobi mama Abigail tala batu wana ndenge bazopotana.
kozala kimbangiste mwana nga lokwa tolobaka ntango nyonso ke ndenge papa aloba na nga mama Abigail kozala kimbangiste eza vocation eza bato na otaki na bango likolo na kiti na bango na se ozoyoka tozalaka fiere mpo tozotambola kati ya mibeko toyebi mibeko alors soki otungisami na likambo tata nzambe azaka aza pembeni nombala moko mpona kokonselo yo mpona kopesa mpe kimia mpona likambo wana nafandaki nalandi yango esalinga mpasi na motema nayebisa yo solution ya likambo wana eza nango pete mobali wana abomaki mwasi te ke mpo asakrifie mwasi na kisi te abomaki ebongo te mobali abetaki nde mwasi ezali nde menace sikoyo mpo likambo wana ezwa kimia oyebi soki moto andimi kaka mabe na ye ke antuka nasalaki boye bolimbisanga wana ezalaka pasi na mitema ya bato oyo mabe ekwei kote na bango esalaka pasi mais jusqu'à seke kaka bakolimbisa kaka ozomona nga nazali balakisaki nga ti place mwana mobali wana azali place ya fandeli donc nazali nanu na bareserve nga bitosala partage na yo mpo naza capable ya kokita kaka Yerusalemi nabimi Yerusalemi ti nakomi inde mutu akooriente nga te nakozala kaka oriente na tata molimo mosantu ye moko ti nake na ndako wana nga nazala su na somo te ya kobanga te abi mama Abigail ndenge ozotambola wana na mutu na yo tambola na Exode 14 oyo etikali talelanga moko nazaka su na somo te eloko moko te nazoyebisa oke leki na mosusu oyo dipasa ya mbali aza maladi bakasi yo alobaki ngonga 15 nabondelaka mpona mikumba ya bato nyonso na liboto ya pesinga na bana ya pesinga makambo ya bana na nga etali ye moko tata nzambe me naza na nga na kimia nayebi ti place ya odia kooriente nga ti place mwana mobali wana azali abima swati tokutana na ye tosolola na ye ayebisanga azobombama mpona nini mpo ndenge eza maboko nini nyonso mibale ezotanga makila soki famille wana basala mokili oyo tata nzambe asala yango na liloba ata akimi ata akie wapi kaka maloba wana eza deja condamnation ekondane place nyonso akotambolaka na maloba wana akozala vi moko ya malamu te mpe vi molai te bolanda po ezokontinue ezaka oyo te mosusu ezali nazotiela bino donc ndeko oyo aza na problème sérieux mpo akimaki yango nde kaka problème na ye mais nzambe azali nzambe ya mawa na minute soki amibimisi nyonso ekoresoudre kaka baproblème nyonso ate eza grave ndenge nini babibombamaka te mibimisa mpo ndenge aza wana abomaki ye na volonté na ye te aza innocent donc ezaka bituma mwasi na mobali mwasi akei fale pande akima bokima wana nde esalaki mabe babandi bakotelaki bango te eloko te ezalaki nde ye na mobali na ye bango mibale na kati ya ndako mobali mwasi akwei abimi ye amona eka lokwa baventure kwa azonga bo akuti penake wi mwasi akufi siko perturbation wana nde esalaki ke akima kokima eza nango solution te papa na ngai kokima penza eza solution te vi na mobimbe kozalaka bongo te po kotikala kashe na mitwa bato ke akimaka po abomaka mwasi mais pas nzambe ayebi ke oza innocent osalaki yango na volonté na yo te alors mibimisa soki omibimisi na yo ofuti kaka nyonso oyo donc soki bakokanga vomi bakanga yo mais ozala libéré même na maboko même na miso ya nzambe ozala libéré tata ye moko akoluka solution ti okobima po oza innocent ba innocence na biso bato nzambe ndeka ayeba yango mokili ayebaka nango yango te nzambe ndeka ayeba yango tala siko ndenge alobi mais bato bayebi kaka yobomaki mwasi okimi bato mosusu okanisa babandi mais vérité eza se moko bato na yo
bayebi te ke yo nde obetaki mwasi nde mwasi akufi. Mais biso totambola na vérité. Vérité yango oyo. Ba audio eza mulayi. Ata na tele bino audio ki akoti na sujet déjà oyo c'est pas ça qui déjà eza problème te me bolandaka to poto to zoma ko koma tina sujet wana. Po makambo ni se salama oyo. Déjà biso toyebaka yango kala. Toyebaki yango avant. Même mwasi ya pasteur oyo Marcelo eyebanaki déjà avant. Même donc nyonso oti eyaka kosalamaka déjà eyebanaki. Mama na biso nde tango ba revelaka ye bapesaka ye musala akoma na esika na ndako ya mutu boye me abangaka na ye abangaka ne kokedo loba. Ye nde ngazala tata Simoki Mbangu apesa ye message akele tina pasteur Walo. Akoma tina église ya pasteur Walo asola na pasteur Walo boye. Asola pasteur Walo boye. Pasteur Walo azolenga makamba yebisaki papa. Ke abimisa bandimi o azokotsa na zamba baza ya yetu asa bandimi tata Nzambe na lobi yango ponga na obanga te po eza makambo utapa Nzambe nanga biso to banga lisuti akenda yebisa ye me balenga tango akei atindi mutu aya ko servir ye ji papa Simoki Mbangu abimeli ye ayebisi ko melaji wana te tango mama son pe akomika na ji pu azolenga mbamoko kweya na se do yekuta misimbelaki yango te nde papa Simoki Mbangu ayebisi azomona papa Simoki Mbangu na mire. Parce que moi je sais bima kende mais si fait comme ça qui déjà message même banda wana banga na ye oyo yango apesi nga yango avant nga na yo koloba numéro na otia ye soki amonani te soki abimite mama Abigail akotia bino na mama Abigail a contact bandeko boko kuta na mama Abigail akomela bino inde tina ndako oyaza ata soka kimi na ndako na kesika mususu Nzambe babomba makaite bako akomema bino ti esika porte oyazani tolanda siko ba audio mususu atindaki na posa ya ko sauver mwana mbali wana pepo ya kotia kimia na kati ya nini ya famille na bango bato mususu bazonde kala bango kaka ndenge ezalaka moni tozwaka révélation ya pasteur Marcelo na mwasi na ye tozwaka avant mwasi ya pasteur Marcelo akufa mais comme tango akufi nde ba prophète bayaka kozwa message kala tango likambo esalemi babandi koloba ozoka même makambo ya Mike Kalambai nazwaki message wana avant mais après tant au stade de beton bato bakufi bale ba prophète bazwaka makambo kala tango likambo esalemi ale babimi babandi koloba ozomona eza malamu te somi na ngeza ke to sauver payer ata fo mutu asali likambo ya mabe tango afandi conscience na ye esala aza na kimia te azolela tango azolela makila ezotanga na maboko na ye na maloba ezobima na famille akozala na kimia te eza nzela na biso nyonso mutu atikalaka libanga aza te ozoyoka likambo eza sikoyo nde famille wana bazala console bazala na kimia ye amonana aloba mpo na nini ekomaki bongo juste expliquer famille wana bato mpe akokama kaka tata Nzambe akotelemisa mpe bato mosusu oyo bakosoutenir ye même ata asali boloko c'est mieux asala boloko et puis asisa boloko abima comme mpe Nzambe akodéfendre ye puisque tout ce qui est révélé est condamné par la prière Nzambe ndenge abimisi boye aza mpe capable ya kosisa likambo wana dale calme esili nango na kimia nyonso ozomona esili nango na kimia nyonso ye mpe mwasi akufi akangi na nzela te mutu nzela ya biso nyonso tokokende tokoleka kaka nzela eza passage obligé problème eza nde aloba asolola na famille wana kete ekomaki boye nde ekomaki boye oyoki famille wana mpe lokwa Nzambe asa révélé yango be bakozwa mpe kaka kimia donc ntango ye azofanda azobima te ekosala malamu te ata soki azwi succès na ye mosusu na bambula mikolo ekoyaka ekolobama nini abomaka mwasi na ye esalaka boye alors mpona kolongola bakashe ya mabe wana yango wana ke eza ke nabimisa ye abima na temps oyo toza na 4e génération biso bana papa Simoki Mbangu kiangai kimbangliste nyonso ayebi eleko oyo tokomi nango ayebi moma nini oyo toza nango moma oyo vérité ezobombama lisusu te bato mabe babombamaki tana bango eza lisusu te même ata mindele bao babombaki vérité ya biso baindo bango moko bazokoka suki kobomba vérité wana te bango moko bazokende ti na kamba Nouvelle Jérusalem na makolo ya papa Simoki Mbangu kianga donc biso poso moyendo tozo comprendre kaka te tozo koma kaka te yo mwana nanga Francis Kabalenda
ozoloba ozotalisa bato vérité bao bazofinga yo bafinga yo mwananga soki bafinga mpona mosala tata nzambe sepela ezongisa matonzi mpa tata nzambe Vraiment maman na ngai. nazoyebisa yo vérité ezobombama lisusu te tokomi na 4e génération oyo ya suka génération oyo 5e génération soki ebongisi na yo te etali yo alors kotala pasi wana nayoki na motema naza nanu na kamba nanu nakiti Kinshasa te nazwi message ngabi te nakoki so kobomba message oyo te ya liboso nasalaki erreur bato bakufaki nakoki so kobomba message oyo te mwana mobali wana bazoluka azali na ye mais eloko ezopesa nga pasi mpo akangi motema donc kokangakangi motema wana mokili oyo mwana nga Francis Kabalenda esalama na liloba maloba oyo baboti famille ya mwana mwasi wana bazoloba ekoakompagne mwana mobali wana Vraiment. mpo eakompagne ete tata nzambe na biso Dieu parmi les hommes mais bato bazoyeba te ke nzambe kati ya bato bazoyeba te Kimbangu papa Simo Kimbangu mobimisi ya makambo ebombama na se mama Abigail amoni pe asi ayebi esika mwana mobali wana dola azali soki bola soki dola ata soki akolanda nga soki alobi adeplace wana akebata ma place mosusu aomona ka mama Abigail abimeli ye na ye wana naza na posa tosolola na famille wana mwana mobali wana abima mpo soki olandi bana famille wana ndenge nalandaki normalement soki bazalaki famille mosusu nde mabe esi ekomi susi na bango ezali mwana mobali wana abima aexplike bango mwana nga Francisca kaka ndenge oza wana bayebisangaki te okufi kaka liwa moko ya priske kaka boye tanto ozalaki na moninga na yo moko boye eske nakozala mposa na mona moninga na yo wana aexplike ngai natuna ye mwana na nga akufi ndenge nini aexplike ngai nayeba ndenge mwana nga akufi si s'agit ya kosala badémarche tosangana na ye tosala badémarche c'est ça famille wana eloko bazoluka siko place yake kobatama eza protection te mpo nzambe papa Simo Kimbangu mobimisi ya makambo nyonso ebombama epuis toza na génération ya matata 4e génération likambo ekobombama lisusu te ozoyoka lokola ye soki aboyi komibimisa mama Abigail nazobimaka akamba ti na kititi nake place ye azali nake kozwa ye tokende place nyonso akokende na ye amonaka mama Abigail ya ye alors inutile lisusu abombama naza na posa kini ekota na famille na libota wana mais eza facile te kozoka ya ndenge wana na motema eza facile te ya solo famille wana baza bato bazobondela nzambe mwana mobali wana mpe ntango tata nzambe abimisi makambo na ye boseki aza mpe na elembo ya tata nzambe esenge topesa kimia toza bato ya mibeko kimbangiste aza moto ya mibeko bato boyokanga naloba kozala kimbangiste eza vocation eza bato tata Simo Kimbangu autaki na bango likolo akiti na bango na se eza n'importe qui te yo kimbangiste yokanga place ozali zala fier na identité na yo tambola kati ya bolingo mibeko misala biso toyebi mibeko toza bato ya mibeko ok merci mwana nga Balenda nasepeli vraiment nasepeli ke libota wana ezwa kimia mwana mobali wana mpe abima liwa eza nzela ya biso nyonso tu tokoleka na nzela wana lelo Frida soki akufi akangi mabele te tokoleka biso nyonso na nzela wana inutile omema ekulusu omema likambo moko boye alors bato bakokomante n'importe quoi na bareseau sociaux bakokomante n'importe quoi na bareseau sociaux eza malamu te justice ya tata nzambe ezosalema justice ya mokili mpe ezosalema totika tata nzambe Simo Kimbangu Kiangani nzambe na biso asala misala na ye ya bonzambe matondo mingi merci maman Abigail, merci beaucoup, merci vraiment.
biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu mibeko bolingo pe misala yango ndakisa ya bandimi. Voilà bandeko, likambo eza vraiment grave, eza vraiment pasi makasi, mais pona nzambe likambo grave ezalaka te. Ndeko nanga Dola Star oyoki, ozali mwana nzambe, ozali mwana ya tata nzambe obo imaginaka azalaka te, existaka te. Nzambe azaka moko, Papa Simon Kimbangu kiangani yende kolo likolo na se. Bomonaka te nzambe bo invokaka bobondelaka position yebanaka te. Mokili eza koninga nazosala eloko te, ba problème ezozala bato bazo batondi l'église etondi, mais azalaka te yebanaka position te. Dieu a créé l'homme à son image selon ressemblance na bango. Donc biso to ba ressemblance à nzambe. Tellement dans la 4e génération ya suka ya ngwala nzambe ba promesse nyonso a prometaka azo sala azo réaliser. L'Afrique c'est la berceau de l'humanité. Bo tout dakale pourquoi pona ni ba bundisa Afrique mingi makambo nyonso oyo eloba na Bible yango ezo sala malelo na Afrique. Yango ezo sala ba famille ko panzana mabota ko panzana. Ebandaka pe kaka na kati ya ndako ya tata esika nzambe aza sata pazalaka wana azoya kobebisa azoya kopanza. Alors nzela moko kaka tolandaka eza nkamba po esika nzambe avandi. Timanti le cœur du monde nkamba. Kuna nde makambo ebimeli. Papa Simon Kimbangu alakisi mama Bigali po mama Bigali akomaki na souci pasi wana elataki ye. Biso tolata ba pasi baninga tosala ba prière pona mokili ba problème maladi moko ezoya mona tokoti ba kimbangisi bokoti prière. Tata la kisaka biso. Donc ye pasi wana tellement elataki ye akokaki te. Tellement zaki na kati ya nkamba tata la kisi a révélé makambo nyonso. Ozomona siko tango yo eza tango ya le temps de la grâce. Luka omi bimisa justice ya mokili esala nzambe pa kotika ote poza mwana lembo oza mwana ya tata oza mwana ya nzambe donc osala ki na volonté na ote soki ozoboma makila wana kozala kaka na maboko na yo vi na yo kozala kana kimia te nyonso famille ne koloba po na yo ekozwa yo directement mais soki omi bimisi na yo défense ya nzambe kozanga ta kotindela opeka ka bato bakoya kobundela yo. Donc message ye yango wana eza très important. Ko négliger yango te ko bwaka te mi bimisa. Soko mi bimisi te mama Bigali akoya ti esikoza. Akosangana famille ba bimisi esikoza. Bakoya te po baboma me bakoya nde po justice esala. Na ndenge ya bien. Soki ba bimisi yo ezala pona bien na yo moko pona lobby na yo. Po osali yango na volonté na yo te. Okena osimba kiste po boma mwasi na yo te. Mais ezala ki kaka ke bozo bunda. Bat mikolo ba butsoka bali lo ba demo moko azoya kazokotaka. Batu asali mariage faut être prudent. Donc bino tema bosala di mariage na bino demo azaki rizeka wana. Donc tango azaka wana mwende ka ko beta mwasi mukie mwasi akufetie na passe. Alors faut se libérer na problème wana mi bimisa nzambe pa ko bundela yo. Koye pa azala posa makila ozala maboko na yo elongwa ozwa kimia. Voilà, merci na tout balandi. Bon s'abonner na chaîne, bon s'abonner na page Facebook, YouTube awa. Donc vraiment en tout cas et ça va vraiment bien. Merci à tout le monde, tout le monde à la prochaine. Bye. Bye.